Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe. Congo Millennium, une église au milieu du village. Papa Wemba, Gilles Choumou, Zalaki, troisième jour, Moutoyo a battu un record. Juste là, on a mis ces notions de Bakufa. Mon côté, Alelama enchaîne. Si on n'y va pas les 3 jours, bien votre ligne Congo Millennium, tout ça n'a bien toujours. Mais il se passe des choses un peu drôles. Ah ouais, c'est juste que. Rankine, n'a évité la bingue, Rankine, n'a évité la bingue, polémique, Tony Nebimi. On a Kinshasa entre Maman Amazon et Maman Tchala Mwana. Parce que le net Tikaka qui non, Rankine bandi net Tikaka polémique. Pourquoi Maman Amazon n'a pas eu qui Maman Tchala Mwana, on ne sait pas. Nous ce sont nos mamans, mais peuple n'est pas conduit au temps où ça dit population à Koloba. On a yaso mona ndenge nini ezana nzela pesa nzela te toleka baloba to mona kina bilili ndenge mama Amazon aboya kimbota mama Tchala Mwana yo elobela kiyo nini bongai na mona ki on mabe parce que bo zo za na kana mutu basala yango na kati ebembe basala so ebembe sili nde bosali ranki na bino mais a public ya bato aterasaka mboka fo saboter ezali ya ignorance de côté makasi mabebe yanga oyo nga amoni place wana mpe yango wana parce que nana za na gafe na bango mibale entre mama Tchala na mama bon oyo biso tomoni sur place na oyo ya saboter moninga Tchala Mwana koza a raison mais wana maroza a la faute Tchala Mwana a raison mais mpona mabango mibale toyebi te mais oyo tomoni na miss a live mokili moni nde mutu asali ana mabe lobi yaya nabaredi nani aboko pesa mbote mama Amazon aboyi bambota bato bezalaka fo mama Amazon aboyi bambota bato yo elobeli yo nini mama Amazon aboyi mbota mama Tchala Mwana nga mpo yanga nabika mama Amazon ya bandolai na motema mabe mpo na ye mpe nabonga te na fina ya fo esprit mama Amazon yana kamba bomata na mama Tchala Mwana na mama Amazon nani yo pesi raison mama Tchala Mwana pourquoi condamner mama Amazon po amtema maboboya mbote maboya yango te conseil nini opesa ye mama Amazon basi mazongela yango su te elio nini mama Amazon aboyi mbote mama Tchala epesinga pasi makasi ndenge aboyi mbote na ye fale baboya yango pasi makasi ndenge apese mbote ya boya yango conseil nini opesa mama Amazon conseil nga napesi ye mbala nsima so bapese mbote azwa yango kaka po mbote baboya yango te yango wana mbote yo atanke mwana molokai acte wana oyo esalemaki mama Tchala azopesa mama Amazon mbote mama Amazon abwakisi yo mona ondenge nini acte wana mama Amazon asalaki na ndeki na ngai nasepela nango te oyo na ngai na mwana ntango na ndenge mere akopesa mbote ye na miso atabwakisi ye ngai nasepeli nango te parce que ntango boya bamamu na bino baranki na bino na miso batango moto apesa mbote fo répondre ye mabe na oyo asalaki kosongisa ye nde na esika ya bino mibale me ndenge abwakisaki ye ata biso mo wana ntango tomonaka wa mystique conseil nini opesa mama Amazon wala su akumba sisa out mama Amazon asalaki ya fo out mama Amazon asalaki ya fo out sokozala mabe na moninga basilisa ngo na bino keke part na bino ntango toza na deuil tozolela papa na biso akufi fo tosepela na deuil ya papa na biso ya mwa tozosala ya papa na biso elongo biso nyonso out mama Amazon asalaki aya mabe out wana asala yango lisusu te bino siko atake bana molokai bolobini take nga mwana
kauka mama aza na sa art wana su te taki mpona kolela papa taki mpona kolela papa tokabola mawa art wana makambo na bango eza mambo bakanda te amambo ya ozwaki nde mpo tokabola mawa ozolaka kina tiala mwana ayopesa nani Amazon mbote en plein air eteke beleka na direct ya boxa mbote na eteke bana basali ya nzambe siko baona basambela biso tosambelaka te tokoloba nini biso bato tosambelaka te tokoloba nini bango bato basambelaka bato bapesaka biso nde bamayele bango bato basambelaka bapea biso nde bamayele bakoba ndenge ovivre siko bango moko bakristo bakopesa bambote te aplis en plein air coupe emona ekoloba nini se mera kafe mera bandela eloko wana te ata bandela eloko wana mais ezolobelo nini actuela mama Amazon asalaki art wana vraiment mpo na nga esalinga bien te komona vraiment ye aza mama ninga na ye mama mpe aya pese mbote na miso bato ebele asabote mbote wana vraiment esali biso mpasi makasi ye aza mama ebongaki aluka ye soki baza na problème bayeba ndenge ya koswane yango me na miso ya bato ebele kosabote mbota moninga donc ekitisi réputation na ye ebebisi réputation na ye vraiment esali biso mpasi mingi vraiment bon conseil na apesa ye soki problème ezali aluka ye tanke mwasi ye tanke mama basokola bango mibale ke ndenge asabotaki ye mbote na miso ya bato ebele vraiment esalaki mpasi fort conseil na kolobaka yango wana mama tiala mwana aza mama mama na biso mpe mama Amazon aza mama abenga mama tiala mwana akonseye soki eza na problème bayeba ndenge baosilisa yango vraiment na Congo Millennium tolobaki eza GDG yango ezocontinue bolandi bapoint de vue ya population bolandi bayaya balobi bana molokai bauti bipai na bipai balobi mpona kolakisaki basepelaki na jango te mais de toutes les façons viva la musika ezalaki monde à part viva la musika eza monde ya bato bazalaka na kati ya monde c'est-à-dire toyebelaka ya jango tokoba toujours gilet wakanda toujours sentir toleka